Lokola bazape ba militant ya PPR2, ba député na ba sénateur bango pe bazwa ki ba vivre na siège ya PPRD. Malgré ba pete na bango oyo bazali na yango ya ki député sénateur boye bake bango pe bazali nanu ba cadre pe ba militant ya PPRD parti cher na président national na yango Joseph Kabila Kabange le Rais oyo ekumba maka na secrétaire permanent na yango Emmanuel Ramazani Shadari Kusirku na yango lokola ba militant nyonso ya PPRD baebaki na kozwa ba vivre na moment oyo wapi maladi yango ya coronavirus et memi batu na ba confinement batu ba na bandaku bango pe lokola bazali ba militant ya PPRD ba député na ba sénateur bayaki pe na siège national ya PPRD oyo ezalaka na commune ya Gombe pona koyeba kozwa pe oyo ezali ba vivre na bango po baleka na ko passer ba moment oyo ya confinement malamu lokola ba militant nyonso ya PPRD. Cérémonie yango ya remise ya ba vivre na ba sénateur pe ba député ya PPRD bondi milanga iki esalemaki bongo na présence ya secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Kambere oyo wapi aibaki ko remettre na ba député pe ba sénateur ba sac ya loso ba carton ya makaya ba bidon ya mafuta na kombo ya secrétaire permanent ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari bondi milanga iki ba député na ba sénateur oyo pe bazali ba cadre pe ba militant ya parti cher na Joseph Kabila Kabange le Rais oyo bali bongo PPRD ba yebaki kopesa ba merci ebele na président national ya parti na bango oyo vali Joseph Kabila Kabange pe na Emmanuel Ramazani Shadari Kusirku oyo azali secrétaire permanent ya PPRD. Ah oui, boyende esengeli boyende ezalaka tala PPRD parti oyo président national na yango ezalaka Joseph Kabila Kabange le Rais oyo ekumba makana secrétaire permanent na yango Emmanuel Ramazani Shadari bayebi na koleka na kosunga ba militant ya parti na bango po ba passer ba moment ya confinement oyo malamu.